Merci d'être connectés, mes amours. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Alors, Péniel, dossier est commis grave. Dossier à Péniel est commis vraiment grave. Bah, maman, bah, tombeau qui va lobby. Botika Péniel, boité, parce que ça, la dépression. Binomo boyoka, la façon dont, nazoche la bino ba audio oyo boyoka nantoka together boyoka tina suka. Et de l'autre côté, à Pasteur Mike, yépé akendaki ko porter plainte parce que binomo boyi marambo oyo leki, en tout cas na lingi na répéter en côté parce que binomo boyebi surtout na dossier à Péniel na Pasteur Mike Kalambai. Vous savez comment est-ce que Marambo a évolué, à porter plainte contre Péniel et puis bateau nyonso bazo diffamé kombo na ye bato nyonso bazo menacé qui concerne ye kozalate et ex moi si na ye azali du nombre. Alors toki Péniel pe ba pesa 100 mètres et pas na bango akoki konyata makolote parce que amekaki ko menacé ndeko na ye ya mwasi Nambeli. Na émission mo na sali na debi na bande ko seka donc mongongo bando sanga pasi bato bele bakanisi lokwa na seki Péniel. Non, ce n'est pas ça. Boyebi eza bilo musuto sala avant to banda émission, normalement il a fallu nakatango na montage, mais et ça eza loi erreur de frappe. En tout cas, excusez-moi, na koki ko seka Péniel te parce que c'est une femme comme moi, tozo lo bande réalité o ezoleka. Na condamnera Péniel te, na condamnera pe Mike Kalambai à 100% te. Ngana lobaka entre tous les deux mutu na mutu azana part na ye. Ce qui Péniel a commis à niveau, il y a qu'au déborder boyer, qu'au ça n'importe quoi boyer. Oui, c'est parce que liba les koufa et puis c'est peu dépression. Ce qui peut-être azarana liba la tilelo, je ne pense pas que makamunion so oyo ye azosala akoka kiko salango. Alors, pasteur Mike P azana parti pe responsabilité à kokoma nenge Péniel a commis boye. Alors, bo teninga rigueur te na moni bato bazo tia ba commentaire, eh ozo seka mona mwasi. Yo poza mona mwasi. Non, ngala ko seka Péniel te. Mais mutsoka zo sala mabe faut ko zongse na nzela. Soki bolandi émission nanga tina suka. Naza makambo na lobaki pona Péniel. Et on a nazo senga bino bat bolandaka avant comme commentaire ya mabe lana émission tina suka po okoyo kaka on a lobi na début mais na suka oyo kité oyo directement commandé au commenter plutôt. Alors nazo tika ya bino ba audio bolanda et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. Donc mutazo pesa ba mbodi na attaquer Péniel. Heureusement na attaquer makasi te na ebisa kaka ke et le poisson sala na remisa biloko nyonso. Et tant on a pesqué moi 2-3 choses, elle a compris que j'étais au courant de beaucoup de choses. Et donc, cette fille a commencé par avoir la dépression sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit ça à quelqu'un. Vous avez accompagné la Zosala. Elle a ce qu'on appelle la vraie dépression. Oui. Bon, mon aboité. Elle est dépressive, elle est jeune, elle est faible. Il faut que les femmes puissent se lever et se battre pour elle. Ah, maman, hier, Zolak Bali, Azumoko Azumi Balé. Oh, tout ça, on a un parlement, on a un ministère. Voilà, tu as pour Balé Kindumba, zéro matricule. Moussou va où tu peux publier. Moussou va où tu peux publier. Aza mokonzi munene ba publier ndenga zo sukola atindeli mokonzi moko vidéo mais okomona ye azana ba soda azana 270 millions de dollars combien ça 70 millions alata maputa mibale ba publier mutaka na ye wala poème ate mais ceux qui Péniel on dit abomi mutu non maman les femmes doivent se lever pour dire non. Mais harcèlement, faites à Péniel. Quelles que soient les femmes, faites une pétition pour sauver cet enfant-là. Moi, je l'appelle enfant parce que ça a âge à moi, on a liboso. Non, mais dans son côté, là, pour la maman, on a beau tirer. C'est
ça moi la moukier. Les gens sont comme de la main qui pas tout le monde. Ça continue Mike écouter. Mike va salir ma bête. Ma bête est bien. Kufa pona bino masepela. Pona bato ya moukier. Moni kupote mama bebo. Yaya mama leki nanga mama. Tana koboko la. Amoni Mike asali ma bête. Sikoyo abomine libala. E koma kama kelele koma ya nini? Mike Bozela non natanga batwana ya ukoma quelque chose na tchana modérateur pardon. Depuis lors, aucune plainte de quelconque nature n'a été déposée à l'encontre de M. Mike Kalambay. Les accusations, les propos infondés, les déclarations mensongères qui sont portées sur les réseaux sociaux ne reposent aujourd'hui sur aucun élément matériel. Et il n'appartient pas au tribunal médiatique des réseaux sociaux de se livrer à une quelconque appréciation. Les appels à pétition, au boycott du concert du 26 mai 2024 au Zénith de Paris-La Villette seront par ailleurs dépourvus d'effet. Il convient de rassurer l'ensemble des spectateurs et des clients ayant payé leur billet pour ce concert, car les effectifs de sécurité ont été renforcés après avoir pris attache avec la mairie de Paris et les équipes de sécurité du Zénith de Paris-La Villette. Ce concert fera l'objet d'un dispositif de sécurité renforcé, destiné à accueillir les spectateurs dans un climat de sécurité visant à protéger l'événement et à garantir la sécurité tant des spectateurs que de l'artiste, ainsi que l'ensemble de son entourage. Pour ainsi dire, son entourage a pris toutes les dispositions nécessaires de manière à ce que cet événement se déroule en bonne et due forme. Événement qui se déroulera quasiment à guichet fermé. Aujourd'hui, 22 mai 2024, M. Mike Kalambay a décidé de sortir de son silence et a décidé de déposer plainte devant le parquet pénal de Paris pour des faits de harcèlement moral, de diffamation et injure publique, ainsi que des faits de menaces d'atteinte aux biens et aux personnes. À l'heure où nous parlons, des identifications des personnes et des détenteurs des différents comptes sont en cours. S'il convient de respecter le secret de l'enquête, le secret de l'instruction qui est en cours, toute personne qui se livrera à des déclarations, à des propos mensongers, pouvant recevoir la qualification juridique de diffamation publique, d'injure publique, ou toute autre infraction pénale qui conviendra de qualifier dans le cadre de cette affaire et à l'encontre de mon client M. Kalambay, fera l'objet de poursuites devant les juridictions compétentes. Il en va du respect de la vie privée de M. Mike Kalambay et aussi de la sécurité de celui-ci, mais aussi de son œuvre et de l'ensemble des spectateurs qui se rendront à son concert du 26 mai prochain. Et voilà, des retours sur ces plateaux. J'espère que Binomoro Bolandi, ba maman ba tomboki. Ba maman ba tomboki ba bi ba signonso. Il faut ba telema pour na penyel. Ba bunde la penyel. Onga na yoki ba singa penyel ba pesi 100 mètres. A koki penyel a koki ko nyate pa na bangote parce que 100 mètres au ba pesi wana parce que asimbela ki leki na yembeli ngana bilo to mona ki ba photo to mona ki ke bakanga ki ye moko pe akomaki na page na ye aloba ki ongo pe na émission en Ken Piana asali bon parce que leki na zaki mobulu leki ne soki zaki ba problème moko familial mais asimbela ki nzeta fufu alors penyel ba pesa ki 100 mètres akoki ko nyata ndako na ya ba parents na été alors
ngana bino nasaki émission mo la fois passée pour na ko tangela bino lettre Peniel akomaki. Alors bato belé au fait bato babengi yango testament parce que le bail que au cas où azate bana na ye bakende pa anti na bango anti mbombo anti tanti animbo quelque chose comme ça. Alors bandeko na ngai noki pasi noki ke Peniel akomi tina niveau ya komi boma parce que aza na dépression. Effectivement ana dépression parce que makambo o azo sala na normal be komona mwana akoli na poto le bar français bien anglais bien komona ye oui akola na famille ya bien ata ya famille baza bana mongo makasité mais on sentir que non akola quand même moins éducation ezali par rapport makambo azo sala spirituellement nanu bazo utiliser a sala inconsciemment et puis des dés donc aza mwana o ana ba problème ana dépression na ye et donc parce que je ne suis pas de sa famille toujours le baka makambo o to mona na ba réseaux sociaux ce que le bosso la peine à famille ba ko biso réalité ya makambo ndezole kamande donc qui participe mawa étant qu'une femme donc qui douleur aza mwasi aza maman lelo bazo loba namoni bandeko basali live basali mabete bandeko basi basali live pour nous dire que il faut batelema il faut ko telema pour na Peniel aza mwasi lokwa biso nyonso il faut ko telema ko bunda pour na Peniel bazongi seleka bana na ye bandeko eza mabete c'est une femme comme moi. Alors la fois passée dans cette émission moko boye quand makabwa Peniel oyo en tout cas début émission ezarato ça la moi briefing moko boye ou bien ko ça les eloko moko annonce moko est raté normalement il faut ko kata ngana kata ki ngote mais beaucoup de gens pensaient que na banda ko se Peniel mais ce n'est pas le cas na ce cas na ngaïté donc c'est juste début émission moko bando ça nga passe donc na ça na eloko na ko vu que c'est justifié mais donc ezé loko leki nango déjà moyen pe na longola émission ezate ngana ko se Peniel te c'est une femme ngana lobaka a moi si moko azana étoile ba insecte balanda kaka place mwinde ezali soki molili eza au moins insecte rolanda ti mais so bozwi ka mwinda boche au moins ka banyama nyoso mike ba yi balandi lumière wana cela veut dire que Peniel aza lumière azana étoile soki makambo ezo komela yeboy aza mutu moko boye aza na étoile bazo utiliser ye bazo utiliser âme na ye bazo guider ye spirituellement. Oui ana ba dépression merci azana ba dépression il faut se faire traiter famille na ye ba pesi 100 mètres mibali nyonso oyo azolinga bazo kabwana. Alors dites-moi un peu soki mibali nyonso ba okabwana est-ce que muto abona mutu na ye ozandengeni parce que kokabwana na ye na Mike la qui facilité c'était vraiment difficile et surtout ça fait mal comme on a libala ça fait mal comme on a mutu moko boye azaki mobali na yo o mona makamni ezo simba aokende ka liboso quelque part ce que oza mutu okofanda boye ozo regretter bana za na place oyo bonheur nyonso o nga na enga na zongo quelque part a regretaka mais siko tellement azana mutu ya kopesa conseil te azana mutu oyo akoki koyokela ete ça fait très mal et ça passe asa mwasi lokola ngai étant que une femme étant que petite sœur et au ça la passe et loko il faut ça là yango normalement parce que je ne sais pas ceux qui offrent des pas na bango je ne pense pas aza mutu mais soki azana mutu moko boye ayokelaka ba encadrer na dépression azana il faut se faire soigner mais soki azana mutu bon ayoka conseil te ba mama botelema nde na début awa boki ba audio nde ba mama bazoloba ba mama botelema to bunda pona Peniel eloko bokoki kosala il faut bosunga ye azwa nde azwa traitement namoni pe mamulopo na live wana oui tomonaki
bato mingi pe ba condamna moi mulopo parce que yene alekisa une émission pour ce qui émission ne ça la maraté peut-être tolinga tozana makambo te et tant que une femme ce qui ne connaît ya moi si ayeli pour te dire que mobali nanga betingai mobali nanga sala kaboy oza muto média ngai ne naza muto média boy petite sœur bien ndeko moko ayeli nga boy na exposer mobali na ye o to sala émission ngana oboya peut-être on peut peigner l'émission à Salawana, à regretter vie na mobima pourquoi ça émission parce que quand la bien émission ande sisita makambo so et tant que nga naza mwasi na oboya makambo couple batu comme on na réseaux sociaux non ça la ngote nga de camarade nanga moko ayaka pour me dire que mobali nangai aza boye alobi ba intimité mobali na ye na ko lo ba na médiaté ayibisinga na obo malibala na yebisaka ye tika ko bo malibala ti na boya afandisaka pa na yebisa tu ne peux pas faire ça to lukanzela nzambe et tant que une femme ce qui camarade moko yelio et puis oza mutu mo osambela oko conseille directement te mobali bala mobali wana nzandoki mobali na ko bomiso jour mususu batela vie na yo za la bana oui ba conseil ya bongo ezalaka mais si quoi azoyeba te qu'est-ce qui pousse mobali wana à se comporter bongo lelo oyo penyel batu mingi bakomi komona ye lokwa mutu esalaka te oui eza dépression physiquement eza dépression dépression des osale bongo mais na makambo eza spirituel penyel aza na ba problème spirituel il faut ba prier pour ne ba ça les délivrance ba meme na hôpital azwa ba soin aza mutu yo kanisi comment amona azaki c'est pas facile hein ozaki femme mariée ba honorer yo mobali yango bokabwani na ye après vous avoir kokabwana mobali ba relation nyonso oyo zozwa esimba te elelo oza musika na famille na yo na batu nyonso bobebani ça va faire mal au sala makambo inconsciemment bazo diriger ye bon diriger bon manipuler ye wana mot approprié bazo manipuler âme na ye penyel sala boy peut-être makambo ya zo sala pona ye aomona ngo bien elle est manipulée spirituellement pour la fille ce qui a prendre conscience à luki délivrance ya vie na ye azana ba conseiller ya bien penyel wana moi sikitoko mutu moko akomelinga moi sikitoko te ba maquillage ne ça ke kitoko non azana nzoto bana basi ya baluba tala chibunda na loba ngo trop na ba émission nanga penyel azaki mal encadré et puis azwa ki tenter ya kosambela pona relation ya ye na Mike na ye azwa ki tenter Mike déjà sopani po tomoni pasteur Mike momoni vidéo mo na chelibino wana vidéo wana a porté plainte parce que moi si na a menacé déjà que alors ça la désordre dans Zénith de Paris soki ba pesi banate or l'état américain et pesaki déjà pasteur Mike azwa soin ya bana et pesaki déjà garde ya bana mais je ne pense pas que bana nde baza na Congo je ne pense pas après tout ce qui s'est passé dans Bamba Penyel que bakozong c'est les bana never pour les lorsque Penyel et problème est comme lié beaucoup accusé comme Mike yango pe Mike de son côté a porté plainte je ne sais pas à contre l'inconnu ou contre Penyel a porté plainte alors ça fait très mal mes amours ça fait très mal et tant qu'une femme au perdre au moins il y a une relation ezalaka soki oboyani na mutu la plupart des gens balinga te ke mutu conjoint ou conjointe oboyani na ye a évolué ezalaka bongo pona yo omona ke abonga te soka bongi bato mosusu esalaka pasi obonga donc surtout biso ba congolais soki oboyani na mwasi posa na yo ezalaka ke mwasi ana souffrir ezalaka bongo a souffrir tokotala ndenge asuka ezalaka bongo
soit mobali wana vie na ye bonga te ezala bongo. Mais ce que Peniel est na Mike la Zénith de Paris, Beta Zénith de Paris, na madia beaucoup na c'est bon, azobeta banzembo zo simba, mata okita. Oui, quelque part, ça fait très mal à sa moto. Beaucoup afandaka a regretté. Pour na komona ke ti lelo a regretté à libala na ye, toke na concert ya concert Mike abetaki na Paris et na Dallas. Tout le monde qui peignait la yaki azobina. Nyonso wana azosala. Quelque part azana ba regret. Bato bazo loba na Peniel que non te il faut toter ma pour na Peniel. Oui, to bozo côté la Peniel, oui, c'est une bonne chose que côté la Peniel. Ana dépression, oui. Ne bo côté le wana. Bon c'est sensibiliser. Il faut avoir un traitement. Bon ça la table prière pour na yenzamba pese guérison. Pour Peniel, so ka su ba traitement. So qui Peniel a eu un traitement. Ce qui peignait la zui a délivré. Bon, ça les liens à prier, bon côté les bas prier, un besoin le baquet, donc soutenir peigner, tout les ma pour peigner. Bon, télé manamino côté. Bon, c'est sensibiliser. Bon, là de la traitement naïe, moi mon pas à Dallas wana. Bon, là de la yé azo ba traitement dépression en ici là. Ce qui dépression est si Peignel a qu'on s'en sortir la vie naïe. Je ne pense pas que à Rosa Mobali. Malgré tout ce qui s'est passé, il y aura toujours un homme au akoya kolinga Peniel. Pour moi c'est kitoko. Mike pas sa spécialité. Il n'est pas le seul homme dans mon kila. A koki ko reprendre vie d'ailleurs à zéro. Mais avec tout ce qu'il continue à faire. Makamwa so continue ko sala. Ezaka dépression, souka nango ezanini. Pour ce muto azana dépression, anytime ako sala n'importe quoi. Sur le nom ceux qui m'ont lali bolamuki bomoni Peniel Asumbeli Amichubi toi Meli qui c'est ça les locaux moi mabe boya condamné Mike. Ce n'est pas Mike pour bakabona kala. J'espère que relation na bango comme na ba réseaux sociaux ba comme so la na ba réseaux sociaux makamo mingi ezo se traiter na ba réseaux sociaux. Peniel a sa famille ata ba pesa famille na ba pesa 100 mètres a kende na famille na été mais elle a aussi des gens oyo ayokelaka. Vous utilisez bateau au Peniel ayokela parce que na mokilo mutu nyonso ata oza tetu ndenge nini mais zaka na mutu moko oyo okoyokela ata soka pesi conseil okoyokela. Peniel a besoin de traitement. Toko bando juger toko condamner à 100%. Pourquoi moi nazo sa non azana dépression pe spirituellement elle est manipulée. Pourquoi ta la papa ya banano o exposé boy. Soko lalo la muki Mike. Non. Mike n'est pas le seul homme. Oya bimana Peniel. To o asala Peniel mabe. Récemment awa. Aouti ko kabwana mobali. Wana bomo nangote. Kala mingi te 2 jours a tomoni photo a Peniel na mobali mususu mobali na kutu bachi azo mela diamba. Qui a publié cette photo? Qui? Quelque part. Bato bazo bagote oh yo Peniel yo posa moi si oui nga naza moi si mais il faut dans le ba makamu ndenge esengeli nga naza mopanzi sango nakolo ba makamu na sentiment te pona sepelisa ka bato te eloko ko sala si vous voulez soutenir Peniel bon aider à son traitement pour ma bezongela été soit famille na ye faut ba telema oui au-delà de tout aza moi na bango maman il faut telema maman il faut ça c'est la stratégie avec maman. Parce que à moi, on a pour les lots qui Peniel à zate va perdre Peniel. Et on a pas si la famille. Misonyo so tout le monde a Peniel dans les réseaux sociaux. Toyo kapasi mais eko suka na musika. Et à côté de pe batu babo sanie. Jani yot a ça qui 2 mois. L'actualité, on parlait toujours de Jani Fire. Jani, on a fait des émissions. Lelo Jani a condamné histoire et Silia. Akei libela. Histoire et Silia to komo beta masolo mususu. Et ça bongo. Ce qui au koufi et Sili 1 mois, 2 mois, 3 mois, batu musu ba obosa no famille no ba tika na passe mais batu nyo so ba réseaux sociaux to ko bosa no to actualité mususu. Alors, famille, ceux qui en a besoin vraiment ya moi na bango, oui, ata ba 100 mètres. Maman azawana comme étant que une mère azwa soin moi na naye. Azwa soin moi na naye. Bon landele na ba prière ceux qui s'agit beaucoup télé ba gêner prier beaucoup telaye.
Peniel makambo azosala wana azosala ngo inconsciemment. Azosala makambo mosusu wakoki kosala te. Tala bato nyonso bazokama mais comment mwana akoki se comporter boye? Non, elle est utilisée, elle est manipulée. Tala pasteur Mike a comporté plainte. Oui, quelque part azana kobanga. Pour Peniel anytime akoki ko apparaître. Azosala désordre na concert na et le qu'on a l'ingité yango a mis porter les plaintes bien avant au cas où problème est commis. Batoubaye ba déjà que non a mis porter là qui déjà plainte. Vie ça compliqué yango basi nyonso. Eza mobali mususu balie o milukeli malheur na vie na yo. Eza mobali mususu balie o milukeli malheur. Moi si mususu bali na ye akomi lokola ombre na yo partout aux otambola azana yo. Partout aux otambola azana yo olemina kolemba. S'il vous plaît. Peniel bo aider. Makambazo sala neza yango te. Tala kaka akomi na famille na yi akomi na lettre akoma ki na émission na saki la fois passée non ça les fonds naturels bino lettre wana alobi papa na ye famille na ye bazo epa na ye bazo mine loko te. Donc bazo mine nothing. Bazo signifier loko te quoi en français to ko lo babom. Famille na ye ba parents na ye bazo signifier loko te pa na ye. Mouto ako compter sur ye eza leki na ye maya. Donc azo ignorer na ba parents. Oui, ça fait mal. Papa pasteur, maman pesa mo se mosel na Nzambe. Ça fait très mal, c'est la honte. Comment moi na mosel na Nzambe a se comporter bongo étant que parents, bon mon na loi ba rater éducation moi na bango, ba rata éducation. Ça fait très mal. Tala ba comité à mesure ba pesa 100 mètres. Et ça la passe. Aza leki. Biso pe toana ba leki basi. Nga na ngondi mateke na mona leki nanga a se comporter boy amata kita. Non, elle est manipulée. Elle a des dépressions, oui. Elle est manipulée physiquement, spirituellement. Makambo bato bazo sala. O bato ba mona mabe, ya zo mona malam. Elle est envoûtée. S'il vous plaît, ma parent Peniel, famille à Peniel, beaucoup telaye. Na oki na debi vidéo ou na audio ou bazo lo ba que ma kamunyon so ezo bima na réseaux sociaux. Famille à Peniel ne bazo pesa ba information et pas ba youtubeuse na ba chroniqueuse. Pour ba ko sambu salé qui na bango, je ne pense pas, je ne sais pas, je ne pense pas. Na éviter. Pour na comme la paix famille mbondo te na yebi bango te. Je ne pense pas. Ça fait très mal, mes amours. Et ça, la passe. Au-delà de tout, to sambela nzamba sunga. Au-delà de tout, to sambela nkolo yesu. Asunga pe sebso makasi. Au-delà de tout, Nzamba fidèle. Nzambe, aza très fidèle. En yoka lo sambo. Et là, comment moulo poko sala, yo pe aider Peniel. Pour acte wana ko yamba Peniel l'émission. Ezaki déjà mabe. Oui, Peniel to mona ki alekaki. Alobi Mike abetaka ye, Mike akabakate alobi mabe nyonso mokili. Merci. Mais ce que la le vie a Peniel les andene. Abi amelara cigarette na mobali na ye. Et tant qu'une femme, et sa crédibilité. Toko condamné à 100% te. Libala wana ndenge atika libala mais ça les dépressions. Aza musika na banana oui, et tant qu'une mère ça fait très mal. Alors, aidez-la. Bino bato bozana souci à Peniel. Boana volonté à Peniel. Ozo baboye posa moi si. Oui, je suis une femme. Mais bino bato boana souci à Peniel à 100%. Oui. Bon aider. Bon mabeye la été. Bon mutuboy. Makambo bato bazo mona malamu. Ya omona mabe. Makambo eza mabe. Ye omona malamu. Faites l'effort de l'aider. Pour mabeye la été. Bana ne ba ozanjou na posa na ye. Ata aza musika na bango makambo oyo eleka ezaka juste saison ekoleka bana na ba oza pe na posa ba mona maman na bango ata ba oza sous ensemble na papa te mais ba oza na posa que non un jour ba revoir maman na bango. Peniel pe oza na posa fonder une autre famille oza na posa pe abota bana mais ce qui sont makambo ezo kende boye.
réputation soki na kobeba moto nyonso ayebi ke Peniel soko akaboyi na mobali a publier. Est-ce que bino bato boza tout autour na ye bino bato soi-disant bolingi Peniel bozo aider te famille pe bo aider te beaucoup télé ba prière ba jeune nzambo a changer ka bato a changer a longola esprit zo manipuler âme na ye. J'espère que je suis pratiquement à la fin. Abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Je vous aime. Restez toujours connectés. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.